Maman Tchalamon a sali 40 ans de carrière. Alors c'est la fierté de la musique à Congo. Ils ont mérité respect ma casse. Et puis, mon bal il a eu un coco. Claude Machala, mon bal il a mère, votre pays. Le papa de mon fils, il m'avait menti qu'elle n'était pas mariée. J'ai su qu'elle était mariée dans la bouche de mon papa qui est décédé. Aujourd'hui, s'il était en vie, c'était lui qui allait me défendre. Le papa de mon fils, il m'avait menti qu'elle n'était pas mariée. Papa Claude, Azamon a moukété. Oh yo, Anya, nous sakana, par responsable, il y a un internet. Tolobi stopper. Mademoiselle Mouton, monde à tiens, vas-à respecter yé. Anya Keba. Le lendemain, papa il m'a appelé le matin à 7 h. Il m'a appelé Anya. Toi tu sors avec cet homme. Je dis papa Nani. C'est lui le père de ton enfant. Mais on a mobile ya maman soki atangi kombo. Na bi papa tika koloba boy. Mais ngana yebite. Donc ngana yo kaka est-ce que makambo balobaka o to yo kaiza cela bi mais oui. Même pas ça. Lui est pas ça kaka. Je sais pas si je peux dire ça les kangonaye. Mais le monsieur il est marié, il a sa femme et ses enfants. J'étais choquée. Je te dis que j'étais choquée. Quand papa m'a dit ça, naluki papa mwana nanga to vandi na tuniye déplacé na tuna keke. Est-ce que yo bala ndabisinga oui na bala moi sinangai bazalaka na Afrique du Sud na bana. Et quand je suis ça c'était déjà trop tard, j'étais enceinte, mais na zwaki ka décision totikana tobokola kaka mwana. Et on s'est séparés, c'était comme ça. Siko choc wana na utaki nango ya kozala tromper na modèle wana tant on a ko bota mwana. Et kokoma ba problème. Nde siko na ko kutana na mobali oyo ayaki ko bala ngai. Si ba mama tala mwana, o ba pesi ba tuba lukao. Et ozala rappeler que dans ça moi nini. Bon pe aye moko. Mosinjo pe bomaka. Bon pe aye moko. Mosinjo pe bomaka. Ana kufeli borame. Zua pe baraka. Ana kufeli borame. Zua pe baraka. Bon pe aye moko. Mosinjo pe baraka. Ana kufeli borame. Le papa de mon fils, il m'avait menti qu'elle n'était pas mariée. C'est-à-dire fonder une famille et briser couple. Mais dans un sens légal, autobé n'a pas divorce. Anya Star. Anya. Oui. Sans pour autant te blesser. Quelqu'un de très connu. Tu déclares haut et fort que tu es divorcé. Je suis en procédure de divorce. Je ne suis pas encore divorcée. En procédure de divorce, selon la légalité de l'État. Oui. Divorcé dans ton cœur. Oui. Dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Oui. Quelque chose de trop dur, un coup pour ta vie. Mensonge. Le solo là, vraiment. Parmi les erreurs, on a ça dans la vie. Erreur. Oh, il y a mon nez, le quoi, on est exacté. Oh, ok, quand je suis seule avec mon Dieu, je dis, mon Dieu, pourquoi tu as permis que je me marie avec cet homme? Je demande pourquoi. Parce que moi, je fais que 3 semaines de mariage. Hein. Je dirais que ça fait 3 ans.
que depuis que je n'ai habité, ou bien Nazaraki marié, mais je fais que 3 semaines de couple, de vivre le mariage, 3 semaines. Après ces 3 semaines, c'est 2 ans, c'est 2 ans et 11 mois, 1 semaine. Je n'étais pas en couple avec la personne que j'étais mariée avec lui. Parce qu'au début, quand je suis rentrée dans cette relation, j'ai eu une blessure, un choc. Mon problème, ce n'était pas de me marier pour moi. Ce n'était pas de trouver un homme ou bien quoi, non. Ça ne m'intéressait même pas à l'époque. Je n'étais même pas intéressée par un homme, je dirais. Mais comme j'étais une mère, j'ai décidé de me marier pour mon fils. Parce que j'ai eu une relation moko, na botaki et le papa de mon fils, il m'avait menti qu'elle n'était pas mariée. J'ai su qu'elle était mariée dans la bouche de mon papa qui est décédé. Aujourd'hui, s'il était en vie, c'était lui qui allait me défendre. C'était lui, Papa Wemba. Parce que c'est Papa Wemba qui m'avait dit que toi tu sors avec le mari de telle personne. J'ai dit, oh, ah bon? Et là, c'était déjà trop tard, j'étais enceinte, je pouvais plus rien faire. Et quand je suis ça, j'ai pris ma décision d'arrêter cette relation. Parce que dans ma vie, je toujours il y a ba marié. Loba oya kokosanga mais soki na yebi kaka tokoyi kozala te. Je suis ça et pas Papa Wemba. Les jours là où Papa Wemba yebisanga ngo ezalaka na le rendez-vous Richard Kabala mutafungula ngo ezalaka na koto ya en face ya Ina. J'étais avec le papa de mon fils. On venait de se rencontrer et tout. Il m'avait dit qu'il n'était pas marié. Bon, peut-être bamaramusu sotoyo karana kishasa ki abimankana tel et tel bon toyo karango karanenga batuba toko ngako tunakoma koyoka ngo après tant nde papa eko ebisanga na tika liboso lokwa na banda ko landela musique te batuba bwaka na banda ko landela bango te na yeba ite. Et comme on sortait aussi beaucoup, donc tozala ki penda ko s'afficher na miso ya bato na tikala ki pe koyoka yango te. Au moins que mobile azo bombola et loko moko ki aza marié pour mobile aza marié jamais ko bimana moi si oyo bazana eta musu na relation ya bolingo na miso ya bato te ba bombaka toujours ou bien maîtresse ou bien copine sera toujours na ndenge ya kobantama ta musu bokuta na hôtel moko boye ou bien bokuta na restaurant moko boye. Mais moi c'était pas le cas, c'était vraiment à la portée de tout le monde bazaki na ville au Afrique contact en ville. Me voyais avec le papa de mon fils, même quand j'étais enceinte, vraiment là on sortait, donc partout quoi. Et le jour là on était arrivé dans le rendez-vous avec le papa de mon fils, nous avons déjà nasé. Il y avait des musiciens de BCBG, il y avait beaucoup de gens qui ont mêlé la musique parce que on les a mêlé il y a des musiciens. Il y avait presque tous les musiciens de BCBG. Il y avait tout le yaya là, on chantait, bassi, amibal, bazalakiwana. Et il y avait aussi Papa Wemba qui était là. Et il y avait aussi Papa Chéri qui était venu après ces jours-là. Papa Wemba, que mon papa, que je dis que là je parle, je me mets tremble. Je dis ça. Papa. Quand il m'a vu, il m'a dit, parce que la personne qui m'avait abandonné côté la pression, mingazaki papa mba. Anya yo niko bota te, tala baninga déjà baboti. Bota mwana a Jésus pour ça na ngati apa na bandi parce papa na kobota kaka. Na kobota kaka. Mais quand na komi na zemi, pour moi ezala ke loko moko boye. Donc eloko moko pe na banda ko lukakala. Na banda ko lela ngai pona koma na zemi ya mwana na nga ona boti wana ona bota. Na banda ko lela pezolo nzambe est-ce que na banda ko mituna soki na botaka to na botaka te. J'étais désespéré que je me disais même que mon coloca na voyager na okele poto na salata insémination artificielle batianga na zoazeni na banda ko lela ke ngai na botaka na botaka te na mona bana baleki na oboko la bango. Je plairais ça. Et quand je suis
tombée enceinte nandimi kobota mobali pe nayebaki azalaki ne marié te tosololaki bien et papa ntango amoni nga na ye bazalaki na baproblème na bango amoni nga tosololi babimi na papa amwana basololi libanda makambo na bango ya bapolitique et tout c'est vrai na papa asalaka émission moko boye ekreaka problème papa Chiraye koya pe wana na le rendez-vous il m'a vu, tout le monde était là, donc Zaki moi, chaque mot donc là papa moi après là, le lendemain, papa il m'a appelé le matin à 7h. Il m'a appelé Anya, toi tu sors avec cet homme. Je dis papa Nani, Nani. Ah c'est lui le père de ton enfant. Mais wana mobali ya mama soki so atangi kombo na bi papa tika koloba boy mais ngana yebite donc ngana yo kaka est-ce que makambo balobaka o to yo ka eza so la bi mais oui même pas ça lui yeba ça kaka je sais pas si je peux dire ça les kango na ye mais le monsieur il est marié il a sa femme et ses enfants. J'étais choquée, je te dis que j'étais choquée quand papa m'a dit ça. Naluki papa mwana nanga to vandi na tuniye déplacé na tuna keke est-ce que yo bala ndaibsinga oui na bala moi sinangai bazalaka na Afrique du Sud na bana et quand je suis ça c'était déjà trop tard j'étais enceinte mais na zwaki ka décision totikana to bokola kaka mwana et on s'est séparés c'était comme ça siko choc wana na utaki nango ya kozala tromper na modèle wana tango na yeko bota mwana et kokoma ba problème nde siko na ye kokutana na mobali oyo ayaki kobala ngai tango nakutani na ye tokutani ndenge nini tosololaka déjà une année avant tosololaka na biso na ndenge na bala mwasi na ngai boye na boye tokabwana naza marié te tosololaka ngai pe na fiti atala ngai pe papa mwana na ngai boye boye mais ngai ndenge naza souci na ngai eza nde mwana na ngai ngai moko penza naza na nga na besoin te ya koluka ba mindondo soki ba mbongo soki nini mais souci na nga mwana na ngai azala na famille azala na papa o azomona ke o papa o mama et tout ezala bongo toye koyokana na epse non moi je suis d'accord que tozala mwasi na mobali mais je veux pas que toyeba na banzoto avant mariage soki okondima tout ça la mariage de Bosso. C'est un peu bref, hein? Pas trop d'intimité. Oui, le Bosso après Toyebana, tout là. Et Andimaki, il est venu. On a na potote. Toujours kaka na ebité, confiance, faire confiance aux gens. Na vini na potote, il est venu, on a fait le mariage. On a fait 3 semaines de mariage, tout ça là qui on a été ma préparation et tout le mariage. Il est rentré. C'est après là tant comme à Kambouya, groupement familial. C'est là où ça s'est compliqué parce que hier il pouvait pas assaler le biso groupement familial, n'importe regroupement familial, n'importe kuna azali déjà na mariage civil kuna na poto. Donc ceux qui ont fait la biso voyage et qu'on a la voyage moko ta musu balukeli bino visa na copie bien bosengi mais et qu'on a na regroupement familialité parce que na dossier na ye kuna moya déclarer biso lokola mwasi na ye na mwana mwasi na ye ezati et c'est là que on a eu des problèmes o ememi biso lelo na séparation. Donc le monsieur, il était déjà marié en Europe, il n'est pas encore divorcé à partir de là-bas. Donc na kolobana nga eza lokola des mariages. Donc yanga ko te frères alande annulé, mais na zoé baté poni de bazo tiamo na divorce. C'était ça. C'était ça choc oyo. Na ninga robeta te parce que robeta ndenge nini parce que muta comprendre yo azate parce que ngande na vivra yango. Donc, ceux qui n'ont pas ou bien si je n'avais pas un enfant ado, je te dis, c'est que moi j'ai vécu les épreuves que j'ai vécues dans ma vie. Non. Donc, mais nzambe kaka emo otali olembi botali mwana nzambe na osani na mwana lisusu nzambe siko so ngala zate na omona mutu nini ko zo swa na bien kringai na omona te
Est-ce que tu t'es dit qu'on a joué de ton enfance pendant que tu n'étais pas aussi Oui. mature? Ils ont profité de ça? On a vraiment profité de moi, je te dis, des fois je pleure. Des fois je dis à mon Dieu, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur que je souffre dans cette nuit? Et pourquoi tu as peur que je me marie avec quelqu'un qui était déjà... Donc je ne sais pas pourquoi. Parce que tout moi, ce que je fais, je dis à Dieu, aide-moi, oriente-moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi-même. Il devait même me donner un signe, pour que je ne puisse pas faire tous ces erreurs que je fais dans ma vie. Je dirais ça. Mais personne ne peut comprendre ce que moi je vis et ce que moi je vis dans ma vie. Personne. Mais parce que personne est à ma place. C'est moi qui ai souffert. Donc, je n'ai ma charge parce que je ne peux pas dire ça parce que je n'ai ma charge, parce que les autres ont ma charge, mais au conseil de l'autre côté, il faut que je charge à moi, il faut que je ma casse pour moi. Et peut-être que je suis dans moi, mais bon, je suis fatigué, parce que je mais tu hôtel moi, punir moi. Je dois être forte pour la vie, pour l'avenir, mais à chaque fois, je dis toujours à mon fils, parce qu'il est la seule personne, même famille, mais à mon fils, je le dis, regarde-moi, un jour, quand tu seras grand, je te dirai ce que moi j'ai vécu dans ma vie. Je te le dirai, parce que toi, tu es mon enfant, tu es mon fils. Non, bon, le côté. Adon, nakutana na makambwa. Ok. Bato obakanisaka bayebinga muto ayebinga azate parce que j'ai toujours nazalaka toujours na bomba makambu na ngai na koza na problème boye lelo za donc na leki na makambu belé ba choc belé yango na ko supporter na ko kangate. Donc tant aux obenga na ko ça l'émission j'étais déjà traumatisée que non mon na ko ça l'émission na banda ko loba lisusu na foka nzoto za makasité. C'est ça, je n'ai pas pu supporter. Et bandeko bazola nangalo limbisangai balimbisangai pensa le papier mouchoir c'est vrai c'est pas notre souhait également aussi que tu verses des larmes on comprend énormément et surtout voilà pourquoi dit-on le bon Dieu est une femme hein, parce que c'est l'amour d'une mère envers son enfant ce qui est tout à fait normal. Voilà pourquoi des fois dit-on aussi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation, c'est la mère qui donne la vie. On comprend énormément. Mais ce n'est pas encore des tolos bapo nana chali sous beli na pota. Mais qu'est-ce qui ne va pas encore? Tu me lances un message. Il y a une de tes sœurs même, la Salinga signe ta famille, toi qui as ton enfant, les autres palpitent. Anya tentative d'enlèvement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui en veut à cette ancienne jeune fille? Belle naturellement, belle Anya Star et aujourd'hui une maman respectable. Qui en veut à Anya? Bon, je n'aimerais pas vraiment citer les noms des gens. Je dirais seulement que Batoubata qui est l'émission, Bamoni. Il y a des gars qui étaient là, il y a un peu. Et là, quand il y a des gens qui appellent. Parce que ngai na papa moi ngai to kuma neti nya moi na oloba na epte sur moi ba guerre. Et puis, bato mingi bazo comprendre le cas qui on a sala qui émission parce que ça fait 5 ans on aura déjà ba menace. Ba menace on aura un makasi. Et kolongolanga makolo kokende na rendez-vous wana bato belé bazoloba c'était je sais pas si je peux citer le nom. Oui, c'était maman tchala mwana ke on azara ki na kendaki na kutana na ye et pas na ye. Bato mingi bazoloba pourquoi kendaki fallait que kendete oui ngala sala ki confiance attend que comme maman oyo ke akoye ko comprendre pas na ngai et si kanazalaki parce que ezaki mbala liboso te bato il faut pas comprendre c'est pas la première fois que ngai na maman tchala mwana to kutana to vanda na ndenge ona kendaki wana ezambala liboso te une fois to kutana kana ndako na ye nazala ba témoin ba voisin na nyonso tout bazali nazala ba témoin Chabert ceux qui Chabert na habite ceux qui azana musicien je crois ba Chabert ba to koyebi azama pembe boye musicien na ye ya bato ba yeba ba blok ba luba ba garde corps na ye bazala ki wana tante na ngai to vanda ngai
mama tchala vanda wana tchala mwana vanda wana ngana vandi awa yaneli avandi awa na vini to solo la comme ba adulte au baza civilisé to solo la na expliquer que parce que ye akanisa ke ngana zalaka kaka na papa ya mwana nanga je l'ai mis en confiance je l'ai dit non koto wana kotia souci te ngana e to zalaka lisusu mwasi na mobali te pe to koyi ko zala lisusu mwasi na mobali te mais ngana kosenga parce que ngana bande ko mona aza balobaka nini mbanda na ngai te pe na kokai ko mona lokola mbanda na ngate même premier jour tango abengisaka ngana kendaka o mukula boso na kendaka pa na eto vandaka to solo na penza lokola mama na mwana pena bazo ko pesa na ba idée bazo solo la pena baza ko se comprendre na expliquer ka epe souci na ngai ke akanisa te ndenge to solo la kana papa ta mususu bolingo eza na kati te koto na ngai penza bolingo eza la lisusu te ezaka ka ke non makambi ya mwana moko ko ko za moi retard ceux qui naza disponible na bengi ndenge ni ozu retard na likamba boy fala ke za la boy moko ko ko za retard so bengi moi yambite olandi moi place azala ki ndenge ni ozo sala boy pona ni ozo sala boy ebike mwana il faut za la boy il faut za la boy eza malamu te ezo sala bino mo boy bi mbali ndenge bazalaka moko linga sala neti moi ko neti moi nini et tout surtout mobali soki yo boy yo tika déjà ndenge bozalaka na moazu et tout na metaka na confiance première kokuta na ngana ye to kabona bien on s'est vu plusieurs fois to tikala ko bundate to tikala ko sala na problème te na kenda ko sala manzaka na beauté chinoise akenda ka wana to kuta na beauté chinoise na ye na moni bonjour maman tela mon to pese penza mbote ye pa vandi na bazo sala manzaka ngape na vandi bazo sala ngape manzaka na obeta masolo na bande ko na ngaye asidisi pe akeya botikala malamu akei subitement il y a une mission qui s'est passée, je ne sais pas, que soi-disant, moi, na deuxième zemi, il y a papa et moi, zemi ngo wuteli wapi batu babengi nga na ba téléphone wapi zemi et ko wutela wapi ngam tunazana na oyo nanu na zobokola et bongo na kende lisuko za lisusu zemi mususu et rosimbate. Je ne sais pas, l'émission a peut-être il y a kanisa que ndenge to solo la kali boso tamsu na soko se monke na ye ndenge to kutanaka ou bien ngape na mobali na ye to kutana alors que muto aleki na émission lobi oyo sentiment na ye na sima ya haine etindi aloba soki ngai na loba eloko soki ngana sala oyo ya lobi. Qu'est-ce qui s'est passé? Eloko elekaki nazalaki wana pa mama tala mwana na rendez-vous to kutana na komi bayebi singai mama lobi soki oye kota na ndako ozela ye ngapi na yebi ke tokutana de yali bosoki oza na likanisi ya mabete mais mukolona nde mutema ebangisaki nga mwanda mutongo bayebi singa na kota na yebi sika j'aime faire na bia te na okota te na ozela na ngali banda na vandi na ngali banda ote kota kaka ya nya ngana ebi bien mama ebi mama linga ko vanda libanda te soka ye a vanda libanda te kota kana ndako ngabi te na kota ndako te na vanda libanda na ko proposer jeune fille wana na te non ngai na déplacer na kena na kalu fungula police moi za na kalu fungula ifala na kende wana moi koto ya prince wana ya football na kena mukuna soki mama ye e bongo obenga ngai na kozonga insisté te mama benga lodaza na casino azo ya déjà za na ndina na vandi pe en toute confiance parce que le kanisi nanga eloko mabeza na kiti amuna kaka Jeep payé maître moko akiti chauffeur on a 3 mètres bakiti ya bambinga maître na mso ya sécurité azaki neta normal aye normalement abandi ko solisanga mais wana nazaki dia na kati ya voiture na nzela kena kende bongo na zonga sima tellement la fille elle avait insisté la bible autoze la moi muke mais na kati ya voiture abandi ko solisanga yi mama Anya nini ni susu mama atindi biso azo ya déjà ngape mais yo lo bible yena mama azo ya déjà mais nini ka likambwana papa kaka sala ke loko te kaka complication pona nini makamba boy kota na voiture to kende esika mama azali ngai c'était na kota na voiture te wana jibi ba ki na jipa pe mais na c'était na kota na voiture te soki likamba oloba ezali to solo la ka awa o te omoni na balabala batu bakomi kotia matoi batu bakomi koya eza bien te ou bien kota kasi na lupangu to zela mama kuna ayanga na moni yango bizarre mama lobi déjà zoya ndenge nini bino boye mama ayete
na kota na kota lupango tant na komona ke ba maître wana ba PPRD ba ye ba bandi koloba loba yo ozo loba nini ozo tamsa kombo ya tiala mwana ozo tamsa kombo ya Claude Machala mutu munene na PPRD et tout ngala ndesko tamba ba komo loba bon ngala esi bango ndepo azanani ndeke soki aza mutu munene na PPRD aza likolo ya mibeko te il faut respecter mibeko asigner mikanda il faut respecter mikanda oya signer ndena yekoloba na maître na siko to bande ko soloane en toute confiance po yepe mukolo to solo na mama liboso na ndako ya mama yepe azalaka wana ndena yekoloba ne doki bino bobenga kingai awa bozeli singana ya sitena kota na ndako na bino ezaki ndepo bosana ngai mabe donc bobenga kinga po bosana ngai mabe to bandi ko benda na makelele na ba sécurité ba maître mususu wana tant to bandi ko benda na makelele lokola bango yo moko yebi kaka biso na mboka na biso moi trafic d'influence ndenge za bandi likamba trafic d'influence et bandi aba menace ngapela bi non bo sala ngapelo te lokola na mona ki pe déjà ba journaliste moko ya RFI bazalaki wana papa moko pe na yebi bien na otanga communauté ya RFI azalaki wana eko benga anya yaka nini lisusu na bandi ko expliquer papa wana tanga la zo expliquer bango bazolo ba makamna bango ke biso toza ba konzi minene na mboka oyo okokene na biso sika moko en plus izela kutu mwana ano ko tokolimu sai so ndene ko bana ko mone disute ndenga na eko ebisa bango na badi pe ko zongisela bango na bi papa o bozolo ba wana na mboka lelo toza na état de droit et simba disute donc ba trafic d'influence wana bozoya nango ekosimba te ba système na kota na kata lupango na boye kokota na kata lupango na yeko benga magistrat moko ya munene ya mboka oyo na expliquer tala boye jeune fille kasi yo zaki na besoin mama azali awa ayebisa ke ozela kota mama ye kota kasi boke le reçoit na mama kuna ngabi te soki mama za na besoin solo na ngai lokola ye atindi ba maître ba ko menacer ngai abima awa libanda to solo ane libanda ngana kati na kota te quelques minutes dit à la police donc dit à la police tango yeko ya bayebisinga mama kota na jipi tokende na kota na jipi tokende wapi na yesi bango kota na jipi te oh mama kota na jipi tozo biso kota na jipi ozo boya wana ba mona na bango pe nonga ngate bayebi pe makambo zo lekate kota na jipi tokende ngali si papa manda da mende oboye na ngo eza wapi bola kisanga konga na mata na jipi poso ki na moni manda da menete wana peza bokosi masasa ebeta wana penza bokosi ba trafic na bandi ko sa papa na bije donc na zui ba menace ebele pendant 5 ans na vivra ka na ba menace to ko sala yo boye biso to za boye to ko kende na yo boye to ko kosela yo makambu o sala na ba politicien o finga ka mutu boye o loba ka boye lokola ngana motema na ngana biki motema na ngeza polele za pembe et puis na zana o déjà lokola mutuya o déjà juge a signé a tia linzaka na ye na banga na ngai te na ba papa tango yo komema ngada ide wana ngana ko ya kaka papa shishi tale loko ngana landela ka ye yango tale loko bango ba bengela ki ngai to solola eza pona oyo parce que na télévision na émission na ngana ngai ko loba yango te parce que na lingaki ko exposer mwana na ngai te na ngai pe ko exposer papa ya mwana na ngai te donc na relataki kaka likambo oyo lekela ki ngai wana sans pour autant ya koloba pourquoi na komaki na esika wana pourquoi rendez-vous wana ezwamaki nini etindaki tozala na rendez-vous na poto kutana tosolola ezalaki likambo ya papier oyo juge asignaka tosolola yango na ndenge ya kima parce que ngai na lingaki nazonga na tribunal ke juge tala papier oyo signaka ba respectaka yango te nde esalaki ke tokutana na mama poto solola na likambo ya papier na ke nazonga na tribunal te na saisir le sous juge te tango na yeko boya la police ye na boye kokota na jeep nde ba police ba talingati ane mais oh ane nini to bandi ko sona ba police siko major o ba bengaki aya ba yebise ke likambo mususu major s'est déplacé oh major aya wana papa o moni biso ba esprit à vivre o tozana ngo donc yo penza mutu ko soki nani o ministre soki général soki na o po penza ko kangai donc il faut à la cire il faut à la cire penza que naza penza innocent donc il faut à la cire que fiana na ok donc ngala za la cire que na likamso na sala likamna ngala za la innocent na ngala tena za la likambo bakutanga la likambo major aye to bani ko sona major a bango da kisoda na bango nde basala ka enquête na bango asani mo enquête na yet major aye ke kezani ni likambo ya papier mukanda ya mwana
ngala ningaki nazonga na tribunal bango babengi ngai to ya to solola mais siko boya ko solola okomi lisusu ko benga biso ndenge nini nakota na dip nde major to komi ko solola major abengi nga mpanza bi anya ngala za camarade ya Zulu e makomo yo za petit na nga penza ya palais mais bango babengi nga awa balobi ke yo sabisuki maramunini awa na kati ya ndako na bango na nde ba sécurité ba voisin ba expliquer l'opportunité ce que major yo pendo ye na jeep na okamba ngana tunaki major yo ba benyo pona ngaka ka mwana mwasi nazaki ngai moko na mwana na ngai na utaki pe kozwa mwana wapi na classe na mode des arts parce que mode des arts nanda kwa mama tala mwana eza musika to tout est que jusqu'au major nde yo ka eka pona nga donc yo ko bende olongwe wana on se déplacer ka nini major siko nini manda na menango boye nango wapi nde ntango ngala yo kike major ye mo ka yebi vérité na bi ngape na komata te na zipe na bi état de droit e ko simba te nde major abisinga yo za petit na nga boye na boye kota na voiture okende bango babandi ko silika maître moko ya mama tala zaki ana naza na photo na ye penza na kanga donc ye penza na yebita mona ka netike ye penza donc ye nde général ya mboka oyo abandi ko loba nga babu yo il faut kangama yo il faut que les prisons bona boye nga se papa na okangama pona salili na okangama te boko kanganga ite nde sikoyo scandale salami batu baye na boy komata na jeep papa ya mwana tango monique komi ya ba internet komi ya kokende na sango aye ko benga chauffeur moko ba passer major aye bisi major pardon protéger ye okoti na voiture akende insister ke pona wana penda na boya ki kokende nde major a protéger ki ngai na koti na voiture na chauffeur ya major nde na kenda ki na ngandaku on comprend tout à fait, c'est ça aussi des choses aussi tellement personnelles que d'autres choses et c'est comme ça. Sauf que des choses comme ça ne nous intéressent pas, il y a beaucoup tango. Mais sauf qu'à pour la crédibilité, il y a Mboka, il y a d'autres choses, tango, surtout il y a le président Fachi. Nous avons également parlé depuis l'Europe, depuis Maman Mbele, aujourd'hui président de la République est commis. Sincèrement, moi, crédibilité, il y a la police et Zonga. Enseignement, dans la police, ils ont vraiment moyen pour que Bamakamsous, écoute, Robert, on a TVT pour ce qui est major à déplacer dans la Jeep, ils ont déjà moi sonné. Heureusement, autant une combonité pour ils ont bien pour nous. S'il vous plaît, monsieur, prochainement, aux major qu'on se déplace à thé na ba jeep place à ça sans athée place parce que moi si moi il y a problème il faut armer il faut bozonga venande boalaki moi crédibilité wana moi ni nezaki les rosala moi bien je dis pas ça pour ce problème d'une manière générale se déplacer faisant de l'eau mo boy je vais repasser se déplacer c'est pour ani moi si moi zawana atayo mo. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin, c'est vrai. Merci beaucoup. D'ailleurs, ça va passer encore. Je fais encore un bisou. Tiens bon. Ok, ça va, c'est pas grave. Bisous encore et Bimi. Et voilà, juste avec Alain. C'est vrai, ça a fait mal. Mais on est là aussi pour passer aussi des bons moments aussi. Hein. Te retrouver, moi, sourire en abisso.